babongisi matière, babongisi matériel na bango. Ba préparer matériel na programme na bango. Après kotonga église mutu aliboso foazwa bateme ezalaki roi. Alors avant batonga église, royaume Congo ezalaki na bitumba na côté ya Congo Brazzaville. Alors na tango wana ya kala, soki royaume eza na bitumba roi fwa kende kobunda. Alors roi akei kosengele paiba ya basango. Bayebise lokola nano zwi bateme te, okoki kokende na bitumba te. Alors, loko l'église na metongami te, bakende ki kotonga église ya Mandala wana. Nde esika zingaku wazwaki bateme le 1er mai 1491. Babatize na kombo ya Jean. Kuna ya kendeki ya bundaki te présence kaka. Ennemi azoko mipesa deje pa ya roi. Alors na tango wana pe soki roi abengi binote na pale na ye boko kende te. Tango bane kotonga église on a place on a batiaki bakangaki yango. Tango roi azongi ayeko kuta église esili. Yepe akiko pesa epa ya basango ke epa inakei na bundite bai ko mipesa epa nango. Ba profiter ba yebise ke bozomona nzambe na biso za makasi. Alors loko la église esili to bengisa peuple po to bimito fongo la église. Tango peuple baye kokuta ndako se etongama. Ezalaki na toiti. Alors babani koloba ndako yo eboti yango mo. Na tango ya kala mutu ava kufa fatika bana. Soki otiki mwana te eza crime. Na selo bango bakoko. Alors soki otiki mwana te tango bakotia na cercueil face no fo babukika yo boye. Fo babukika yo. Alors bona roi oya tiki mwana te fo bakunda e cercueil ya kotelema boye. Yango komona tombe wana elingo loba bakunda kirwa oya tikaka mwana te azalaki babdunya stérile. Azalaki stérile mais azwaki punition po alingaki continuation ya vie humaine. Nzimbi babenga kala nzimbi. Oh nzimbi. Ya mbongo ndeza nzimbi. Oh nzimbi mbongo. Peni. Na tango ya kala soki mwana mobali ya botami bakoki kosala circoncision te soki abokisi 14 ans te. Faut abokisa 14 ans au minimum, 18 ans au maximum. Alors babanome ma groupe ya bana na zamba pona baza la initié pour que na tango wana relation sexuelle ezalaki kaka. Alors jour bakosala circoncision kwa bapesa eloko afini kuna bazokata tango bazokata akoyoka pasi sewe bandako representer comme bon botokata kulumbimbi ndako wana tango ba missionnaire bayaka bayaki kokuta bakoko na biso puissant. Bakoko na biso bazalaki na des croyances. Babandaki ko croire na nzambe ya likolo asala likolo na se. Babandaki ko croire na bawei. Selo bango eloko kosenge pa ya nzambe mutu ako transmettre yango ezaba bakulu na yo. C'est pourquoi c'est pourquoi notre tradition Congo cimetière est sacré. Alors pour nous kokende na cimetière faut komema masanga mbila na makasu ti lelo. Lo esika kulumbiliza ezalaki cimetière ya bakoko. Nde esika bakoko na biso babandaki okende kosambela. Alors tango ba missionnaire baye basali étude basololi na Rwanzinga nku. Foye mutu ayamba bango. Batunie ndenge ni toko bongo la bato bakoma ba chrétien ti baye koyoka nake lokola baza déjà na esika na bango bakenda kosambelela nde esika to okendo tonga église. Babongisi matière, babongisi matériel na bango. Ba préparer matériel na programme na bango. Après kotonga église mutu aliboso foazwa bateme ezalaki roi. Alors avant batonga église royaume Congo ezalaki na bitumba na côté ya Congo Brazzaville. Alors na tango wana ya kala soki royaume eza na bitumba roi fwa kende kobunda.
Alors roi akei kosengele pai ya basango bayebise lokola nano zwi bateme te okoki kokende na bitumba te. Alors lokola église nano etongami te bakendeki kotonga église ya Mandalala wana. Nde esika Zingaku azwaki bateme le 1er mai 1491 babaptisé na kombo ya Jean Ier. Alors le 3 mai wana le même jour roi akebitumba. Le même jour wana nde babandaki pe kotonga église wana. Kotonga manango ebandaki le 3 mai et kosila le 6 juillet 1491. Église wana ezalaki na 33 mètres na mulai nango 14 na munene. Alors église batongaki yango pona ko différencier ba appartement pona ko différencier les différentes classes sociales. Alors kuna ya kendeki abundaki te présence kaka ennemi azokomipesa deje pa ya roi. Alors na tango wana pe soki roi abengi bino te na parler na ye boko kende te. Tango bane kotonga église wana place wana batiaki bakangaki yango. Tango roi azongi ayeko kuta église esili. Ye pe akikopesa epai ya basango ke epai na kei na bundi te bai komipesa epai nango. Baprofite bayebise ke bozomona nzambe na biso aza makasi. Alors lokola église esili tobengisa peuple po tobimi tofongola église. Tango peuple baye kokuta ndako si etongama ezalaki na toiture. Alors babani koloba ndako oyo eboti yango mo. Bamisusu balobi ke ndako oyo batongi yango na butu na batu bakufa. Mais na réalité tango batonga yango bakapise bapere capucin. Tango batonga yango 1000 congolais baparticipa na construction. Tala église ezalaki na 33 mètres na mulai 14 na munene nango. Mais sali kaka 2 mois. Elinko lobake batu bazalaki ebele baparticipa na construction nango. Tango papa yaki na 1992 a célébraki messe na kati kuna. Alors église ezalaki déjà reconnue comme ces cathédrales à partir ya 15e siècle. Ngambo nango tozana cimetière ya barwa. Mais tozana batombo batonga, mais batombo musu batonga te po batonga kaka batombo ya barwa oyo bazalaki baptisé. Bato batonga yango eza ba mais tombe la plus ancienne tozana nango ya 1842. Ya suka nde ya 1962. Mais kuna pe tozana tombe moko ya bomonaki ya pembe bo itelema. Botala ka libanda. Na tango ya kala mutu ava kufa fatika bana. Soki otiki mwana te eza crime. Na selo bango bakoko. Alors soki otiki mwana te tango bakotia na cercueil face no fo babuki kayo boye. Fo babuki kayo. Alors pona roi oyo atiki mwana te fo bakunda ye cercueil ya kotelema boye. Yango komona tombe wana elingi oloba bakundaki roi oyo atikaka mwana te azalaki azalaki stérile mais azwaki punition po alingaki continuation ya vie immédiate. Oh, mbongo manusale nango. Nzimbi babenga kama nzimbi. Oh, nzimbi. Nzimbi. Ya mbongo ndeza nzimbi. Oh, nzimbi mbongo. Yango kodia bakomi kodia. Bo iza Penny. Ya roi. Yango.
peni na ntango ya kala soki mwana mobali abotami bakoki kosala circoncision te soki akokisi 14 te faut akokisa 14 au minimum 18 ans au maximum. Alors babanomi ma groupe ya bana na zamba mpona bazala initie poke na ntango wana relation sexuelle ezalaki kaka. Alors jour bakosala circoncision bapesa eloko afini kuna bazokata ntango bazokata akoyoka pasi oyo ebanda korepresente comme Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.